basali nzambe belé na mboka na biso oh mais les dieux de notre pays bakomi kosepela balia offrande agora estão gostando pour balia dîme balia action de grâce mais tala esika mbongo ezowuta bazokontrole elatela bana te sali ya nzambe alobi boya na mbongo nalia na ngai mitakalo bana bazokɔta na eglize alingi kolobela yango te azoteya bana te bana mabele polele kaka bokumisa nzambe ndenge apesa bino ngai yo mutu osala mboka ekufa te bokumisa nzambe papa Rabi pede obrigado a Deus como nos deu bokumisa nzambe soki nayaka te ngako mwana likinda soki nayaka te papa Rabi mboko eningaki ekufa kumisaka nzambe Rabi mavinga oyo oya na bonga na ya nini maloba kitoko église ekoma boutique bamba te na kati église na ye église ekoma business compagnie oyo asala compagnie nzambe apesa biso tote ya milimo ebika kaka ndenge nayebisaki bino libota na nzambe bana monde atie chaîne eza kaka moko nalingi tosabone biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV. Bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo. Bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt. Papa Chéri Jibem pia na leader Amufube. Tunango kotala ye wapi. Bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda. Okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien. Kilongo TV yenda kangi masolo. Kilongo TV chaîne moko. Oto tikali nango Kilongo TV. Oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munokote yaya. Façon na ko papolela ye ako lapa. Bana na nzambe, baseli nzambe mutu nyonso. Mwana muke mukolo papa mama. Yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo. S'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko. Boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo na banzi to yokani merci bana poto bana partout balanja Kilongo TV toza awa na Kilongo TV balobi Kilongo nde makambo Kilongo nde ba problème veut dire awa suka na makambo émission lelo ezagu ezelengi parce que toko beta masolo nyonso eza na actualité et problème ni ezoleka elekela biso boy yango lelo na ye awa na kangela biso pasteur Lité ya Kanda oyo azananga mpanzi awa auti freshman na Angola pasteur Lité ya Kanda yebo bondia mbote papa Rabi abraço papa Rabi tata pambola biso Dieu vous a béni. OK Outi Angola précisément na mboka nini ka kabinda to na merci beaucoup tozalaki na palanka pe totambolaki na mabord et que ndo gendarme totambolaki na bamboka presque nyonso fo mandamu mwinto e mais totika ba province ya Angola na ba province nyonso mais kalate tokozonga lisusu mais daqui a pouco vamos regressar de novo tokoko pesa mbote na baye bazolanda biso abraço tata apambola biso lisusu Deus vous abençoe mais tokutanaka boye mpamba te na wana musi contrat assim então soki omoni biso tokutani boye se tu ver nós se encontramos assim oete tata nde mutu alingi ete ngai na bino tokutana é porque Deus te quer para nós como vós soki tata asepelaki te se Deus não ia gostar me ngai na bino toningaki tokutana te mas eu convosco nesse eza na batei ya minene koleka ngai há muitas pastoras que neste momento lokola bapapa na biso bedi na bala mas como nosso pai edi na bala koteya o bango bateyaki da maneira que eles pregaram etikali kobatela bango te não ficou ali proteger mpe na bakisaka boye e eu acrescento assim soki ezalaki mutu munene batelaka se fosse a cabeça grande protege
Tout munene. Cabeça grande. Mais bakisimbi bakufaka te. Mais cabeça grande não morre. Po ete bango nde baza na mitu minene. Porque eles têm cabeça grande. Yaya, Meu mano, na bakisaka boye. acrescento a semana. Ebele ya mitu minene bakoti mabele. Muitas pessoas de cabeça grande. Mabele bangi mitu na bango minene te. Terra não tem medo deles. Ya mitu mikepe bakoti mabele. Cabeça pequena também entraram na terra. Mikole uti koleka. Dias passados, Famille moko bakufeli ndeko. tem uma família que morreram alguém. Ole balela ndeko na bango. Pra eles chorarem o irmão deles. Bazolela kaka mutu. Eles deixaram chorar a cabeça. Balobi mutu amayele Eles kei. deram a cabeça de Mutu yango yekei. A cabeça daqui foi. Famille bazolela. A família está chorando. Nalobaka boye. Eu falo assim. Kitoko nzoto ebatelaka te. A beleza do corpo não protege. Munene ebatelaka te. A grandeza do corpo não Mbongo protege. ebatelaka te. Dinheiro não protege. Mapango ebatelaka te. Quintal não protege. Mituka ebatelaka te. Deus também não protege. Moto abatelaka Pessoa que protege eza bobele nzambe. é Senhor de terra. Nazalaka soki natali Michael Jackson. Eu vejo se eu ver Nana ndimaki te ke Michael Jackson akokufa. Eu não acredito que Michael Jackson ia morrer. Mobali na bote ya basi. O homem e beleza de mulheres. Michael akota mabele. Mas quem entrou embaixo da terra Atika biso. nos deixou. Trouble moko akoti na miniti oyo na mboka. A grande confusão está agora no país. Ona kopapolela ngo mpenza bato biebie surtout na église. É que vou chapar muita gente mesmo na igreja. Na kobeta bato lolengi wana. Vou chapar pessoas desse jeito. Na papoli yo. Vou te chapar. Na nyati yo. Vou te pisar. Na kwesi yo. Vou te pôr no chão. Okota to hôpital. Pode entrar no hospital. Lite ya pete bebisi A bino. predicação ele vos estragou. Osiko eza lite ya kanda. Essa aqui agora a predicação é revado. Ebale kauki. O mar secou. Bambisi ya minene babimi. Peixes grandes saíram. Vimana soko vimbana. Se arrebenta se vai se arrebentar. Pasuka soko pasuka. Se inflama se vai se inflamar. Okosala eloko te. Não vai me fazer nada. Soki ya yo mama babalaki na likaku. Se a sua mãe se casaram em macaco, Yanga mama lui bapesaki bangombe. a minha mãe deram carne de vaca. Merci papa. Obrigado, pai Rabi. Obrigado. Obrigado. Pastel te akanda phénomène ujana uti koleka awa. Baujana moko babengi nga babi papa Rabi ezaka pastel te akanda mutu afundi biso tala sikoyo bakangi bakomi kokanga baujana bakomi kosala boye basiliki ndenge ni pastel te akanda okofunda baujana. Merci beaucoup papa. Muito obrigado, pai. Toza bato totangi kelasi. Somos pessoas que estudamos na escola. Toza bato toyekoli. Somos pessoas que escolhemos. Toko kolinga te. Não podemos querer. Mboka ezokende na kokufa. Pai está aí a morrer. Totala ndenge mboka ezokende na Para kokufa. nós ver a maneira que o pai está Nde morrendo. natelemaki lokola mosali ya nzambe ya solo. É que se levantei como gatunos que estão roubando. Natelemaki mpe na verite nyonso. Eu levantei com toda a verdade. Pamba te ya koloba eza nini papa Rabi. Porque de falar é assim, pai Rabi. basali ya nzambe ebele na mboka na biso. Homem de Deus do nosso país. Bakomi kosepela balia offrande. Agora estão gostando com Balia tim. Balia action de grâce. Ação de graça. Mais Mas, tala esika mbongo ezowuta. olha dinheiro onde está. Bazokontrole elatela bana te. Não estão controlando o vestimento dos Azomona filhos. nini. E estão falando. Soki alobi verite. Se falar a verdade, Bana wana bakokima. aquelas filhas vão Ye mbongo na eglise. E eles são dinheiro. Ekokota lisusu te. Não vai entrar. Pamba te na kati ya eglise na Porque ye. na igreja dele. Eglise ekoma flat hotel. A igreja agora é Pamba te na kati ya eglise na ye. Porque na igreja dele. Eglise ekoma boutique. A igreja agora é canteira. Pamba te na kati ya eglise na ye. Porque dentro da igreja dele. Eglise ekoma A business. igreja agora é business. Compagnie A empresa oyo asala. que ele fez. Compagnie oyo nzambe apesa biso. A empresa que Deus nos deu. Toteya milimo ebika. Meu Deus do céu. Totelemela babétise. Para começar a se salvar. Totelemela mabe. Para nós pegar o mar. Mosali ya nzambe Oh, homem de Deus. alobi boya na mbongo. Ele disse, venha. Nalia na ngai. Dinheiro para meu comer. mitaka oyo bana bazokɔta na eglize. É você não é que vocês estão trazendo na igreja. ye alingi kolobela yango te. Ele não quer falar disso. azoteya bana te. Não estão a pregar. Bana mabele polele kaka boye. Filhas agora xuxa bem assim. Está fazendo sempre assim. suti eza te. Não tinha sutinhas. bamama na biso ya kala Nossas mães antigas. bazalaki ntango nyonso na sutie. Todos os dias. nde natelemaki lokola mobali. É que eu levantei como homem. papa Rabi Ndi mulonge ezozala makasi problème ya estomac. toza babantu. Nós somos bantus. atako mulunge kozala. Mesmo que há calor. papa Rabi Pai Rabi.
Ah, mboko yo, hein? Ah, yes, te payesh. Tokei wapi? Vous voulez dire que l'État yoki yo. La police na Félicité. Rabbi n'a pas terminé. Soki nga nazalaka te papa Rabi. Si on a fait ça qui pas Rabbi. Mboka na ngai mekufi. Mais me pas manier amoré. Bokumisa nzambe nenga pesa bino ngai. Yo mto sa mboka ekufa te. Bokumisa nzambe papa Rabi. Pede obrigado a Deus como nos deu. Ah. Bokumisa nzambe. Ah, pede obrigado a Deus. Soki na yaka te. Si eu não vi. Ngako mwana likinda. Soki na yaka te. Papa Rabi. Mboko eningaki ekufa. Este país é kumisaka nzambe Rabi mavinga. Oyo yana mbonga na ya. Nini? Maloba kitoko. Boas palavras. Mosali ya nzamba solo. O homem. Nabangaka mbongo ya mondimi te. Eu não faço dinheiro. Nabangaka mituka mondimi te. Quando tem medo de carro. Vérité c'est la vérité. A verdade é a verdade. Po libota na nzambe ebika. Et la vérité c'est Jésus-Christ. Vérité c'est Jésus na boité papa. A verdade. Eza bongo ndingo lobi. Mais c'est pasteur yo sali sikoyo mikanda. Eu fiz agora a letra. Natindeli papa Kasongo. Eu mandei o pai Kasongo. Nga lobi papa. Général. Lobi nango kozala te. Ontem. Momo zwiki bokonzi na mboka. Se hoje nós lobi tokobeta lisolo na yo. Amanhã nós vamos falar. Tala musala papa salaki. Olha a conversa que pai. Tala ba dimension papa memaki mboka. Olha a dimensão que pai. Tala kinya o papa kotisaki. Olha a paz que pai. Nasali mikanda na kotisi na moni mikanda zo simba te. Naki koluka yenga na ye na papa Kasongo boy fara. Foi se contrat copé quand ça. Oh papa. Oh papa. Mboka na ngai ba yembi ngai. Me abraço. Mboka na ngai. Me abraço. Nasa mupaya te papa. Non so. To vandi to solo linga lobi papa. Conversa mo fala para aí. Bandana no kotindela nga ba policier. Começa ainda me mandar polícia. Batelema na porte église. Papa! Nakangisi bana ya bandimi na nga ebele. Bandimi bazolela. Bayaki osambela. Bayaki kosambela. Bayaki soutien te baujana. Era ujana na minha igreja. Ba policier liboso bapesaki babandaki na église na ngai. Começou ainda na minha igreja. Papa. Pai. Bakangelanga bana ya 14 ans. Il y a 13 ans. Il y a 15 ans. Oui. Oui, sim. Baboti baya bozui. Foti na bino. Papa. Et ça les sous likamba ko papola te. Et comme si ko lokola na sola kina l'état. L'état pesinga musala lobi soko moni bango kangela ka biso bango. Polícia nos deu o trabalho dizendo como se vocês pegarem ele agarra. L'état bango papa. Papa Kasongo. Tinda jeep. Manda Jeep kota. Grand prendra. Nita kotaka jeep selni. Ikoti. Ba ujana nyoso. Na boloko. Siko wana seke toke pe na ba église ba ninga na o misusu. Bongo nde papa nazana ngoposa. Il y a papa prophétesse de la nation. Il y a papa archibishop. Totamboli limete mobimba. Na église oyo atielaka bato babisi ofele. Babisi wana koko utiliser ngo lokola ba jeep te atia ba ujana nyonso akende kotika bango papa Kasongo. C'est bon. Mais wana kimsi pe bandimi na église. Bakima. Bakima. Yanga nini na kati? Ngande liloba nzambe. C'est bon. Liloba nzambe papa Rabi. Eza berceau de l'humanité te. Ya kobondela ka bato. De commencer à implorer. Wana na kobondela na berceau de l'humanité. Boni boyeko? Commentant. Boni boyeko? C'est bon pasteur te akanda. Ngapi na bandimi to beta ni kofi. Vamos se dar socos. Vamos se dar socos. Le belo côté voilà toko baliso na biso yena bandimi ba betani makofi papoli bandimi pona balataki kitoko te ba ujana ba kangi bango bongo ndemboka etambula malamu tozongi lisusu papa bino pe na internet yango ba bibuzo bebele na internet n'importe quoi ils ont les gars na internet ba fille à théâtre ko finga batu il paraît j'ai appris dernièrement bandeko mo bazu ba publier journaliste moko bolumbu na internet. Merci papa Rabi. Obrigado pai Rabi. Eza mboka na ngai. Este aqui é o meu país. Nakokufa nanu te soki nasilisi musala onkolo atindaki ngai te. Não vou morrer ainda se eu não terminar o trabalho que Deus me mandou. Fo nasilisa musala tata atindaki ngai. Tem que terminar todo o trabalho que o povo de Deus me mandou. Nde sikoyo nakokende kopema.
Et qui est envoyé descansar. Lolenge papa Simon Kimbangu azopema. Da maneira que pai Simon Kimbangu está a descansar. Azopema na kimia. Está a descansar em paz. Edina bala azopema na kimia. Edina vai estar a descansar em paz. Bawo wana misusu bazo souffrir makasi. Aquele outro estão muito a sofrer. Surtout basala nzambo bazo kufa ba oya limité. E aqueles povos de Deus limité bazo kota lifelo makasi. Estão entrando em fé. Yoza na preuve te que wa koti limité a koti lifelo. Na yebi papa. Eu conheço. Nzamba zo lakisa. Deus está me mostrando. Bondela na solo nzamba ko lakisa yo. Se tu estás a dizer a verdade, Deus vai mostrar. Na lobaka boye. Eu falo assim. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. A grande conversation agora no país. Ona kopapolela ngo penza bato biebie surtout na église. É que vou chamar muita gente mesmo na igreja. Na kobeta bato lolengi wana. Vou chamar pessoas desse jeito. Na papoli yo. Vou te chamar. Na nyati yo. Vou te pisar. Na kwesi yo. Vou te pôr no chão. Okota to hospital. Vou entrar no hospital. Yo. Você. Yo. Você. Réseaux sociaux zomona réseaux sociaux. Redes sociais que tu estás a ver redes sociais. Mundela sali yango na tina. Branco fez importante. Azalaki zoba te. Não era burro. Asali yango na tina. Ele faz a importante. Po esunga biso. Para nos ajudar. Na bandeko na biso. E nossos irmãos. Oyo tobunga na kala. Que nunca mais se vemos. Na bami na biso ya école primaire. E nossas camaradas. Na bami na biso ya humanité. E nossos amigos de humanidade. Na bami na biso ya secondaire. E nossos amigos da escola. Na bami na biso ya ba université. E nossos amigos da faculdade. To pe ba etokoli na bango na quartier. Oh, amigos que nós crescemos na zona. Tina mundela sali les réseaux sociaux. E que deu eu que o branco. Ba Facebook. Ba WhatsApp, ba Imo, ba Instagram, mundela salaki yango pona bongo. Branco fez assim. Esunga biso. Para nos ajudar. Peso sunga biso surtout na mboka na ngai awa Congo. Está nos ajudar muito mesmo. E salaka to solola na mwa unité ya moke. É que faz para nós conversar. Na nzela ba réseaux sociaux. E caminho de redes sociais. Ngana zoka moi, eu estou a admirar. Journaliste pour ba confirmer ça journaliste hein. Jornalista para lhe confirmar que é jornalista. E sengela le kafinga muninga. Deve passar para o. Quelle odontologie. Qual a netologia? Pambate. Por quê? Awuti nandaku. Vieu de casa. Atangi kelasi te. Não estudou a escola. Ayekoli yango malamu te. Não aprendeu bem. Ndeko aza na libana mboka. Agora está fora do país. Atindi caméra. Mandou a câmera. Telefone a bien. Mobile telefone. Do filmer to kotsa na YouTube. Começa a filmar para nós. Lokola yekolaki d'ontologie musala te. Mas quando ele não aprendeu ndememi trabalho. babetise. Nga nazokamwa likambo makasi. Eu sou admirado. Tala moko ya munene awa na mboka na ngai. Eu tenho muito caso aqui no meu país. Ya papi. Ya papi. Ya papi. Ya papi. Nalingaka yo mingi. Te gosto muito. Nasepelaka na musala osalaka. Eu gosto muito do trabalho que tu trabalha. Me mikolo uti koleka. Mas nos dias que passaram, ndeko moko abengi nga na telefone. tem um irmão que me ligou em telefone. Ayebisi nga Me boye. disse assim. Pona nini ya papi azoyamba kaka ba leader. Por que ya papi está sempre aí a Kaka ba leader. São líderes. Bana lingi koyamba bango te. Filhos não querem lhe receber. Nabengaki papi na telefone. Eu lhe liguei telefone. Na sololi na ye. Eu conversei com ele. Pona nini ozoyamba kaka Por ba que leader. você sempre a receber líderes? Pe natunaki boye. E eu lhe perguntei assim. Mboma. Mboma, Pona nini ozoyamba biso basali ya nzambe te. por que tu não estás a receber nós, povo de Deus? Yambani mpe basala nzambe. Nganano ayamba ngai te. Eu nunca me recebeu. Me nazobongama ayamba ngai. Mas estou a se preparar para Ya pasi eza nini. demande assim. Tika na bana na makambo ya esengo. Deixa para mim conversar ainda. Namonaki abengi nga na telefone. Eu vi e me ligou em telefone. Alobi papa yako koakompanie nga na famille ya Me mwasi. disse, pai, vem me acompanhar em família da minha mulher. Naningi na bala. Eu quero casar. Nga nalobi mboma félicitation. Eu falei, Mboma, felicitação. Musala obina bozosala ya media. O trabalho que vocês estão fazendo Esengeli kozala marié. tem que ser casado. Pona koevite batentation ebele. Para evitar tentação. Lolenge pe biso pona kolata col oyo. Como nós, como mulher, Esengeli ozala marié. tem que ser casado. Nga nazobongama.
Et je dois se préparer. nazobongama Et je dois se préparer. okoyoka soni Théo va se kala te nazokoma mari Oza na problème nanga okoyoka bolingo kobala te bapasteur ebele eza yo moko te. décembre Ah, décembre. zela décembre Espère décembre. nakoprouve yo Et Boza ebele bolingo kobala te. décembre oui décembre. nga nazobala kala te Et on papa va casser des capons. nakoli mpe Et Jacques Rassé t'a bapose mati Ah, ta main. nzoto ezoningana Pourquoi ça me décembre papa C'est bon problème tozobala tozonga lisolo na biso mwasi yango toyebi ye pe te tomona ye te yebisa biso nanu baréseau sociaux yango bokomi koutilize yango bafoto kala tokomona ye Hier, fotos daqui a pouco para vocês verem. okomona ye Vão lhe ver. papa Pai. namona batindelinga foto video ya monene Eu vi me mandando video ezalaka ndenge moko ya monene ndenge video ya 6 minutes vídeo de 6 minutos. ya le grand journaliste ya mboka na ngai De grande jornalista do meu moko yo takei wapi Este pai de fama. na politiki buzoba Política por oya na bajournaliste buzoba jornalista por residente. oya na eglize oleli Subir a igreja vai estourar. bacomédien mawa na bajouer kuna kutu ese epola kala Até já está apodrecendo há muito tempo. mboko yo Este país. mboka ekobonga na conscience Nosso país vai mudar a consciência. atako bolingani Mesmo que se amaram. atako mwasi yango aleki basi nyonso ya kongo Mesmo que aquela mulher é mais. okoki kotindela ye foto ya mutakala na yo Pode lhe mandar foto nua. kongo na ngai Ai, meu país. ya papi Ai, meu papi. ya papi mama Ai, meu papi mboma. mpona nini basoni ya boye Por que esse tipo de vergonha? basoni ya boye na mboka na ngai non c'est bon namoni pasteur on dirait ezolelisa yo toleka étape yango tolelisa yo te nakoleka te mais olie elelisa nakoleka te Não vou passar. nakoleka te Não vou passar. natiaki motema na politiki Eu coloquei meu coração política. nayoki soni natiaki motema na eglize Eu coloquei meu coração na igreja. nayoki soni Tinha vergonha. nalobi nakimele mpe Eu falei bajournaliste pra mim fugir jornalista. bango nde baza balobeli ya Eles mboka são faladores. bango nde bakosunga biso Eles estão falando da mpo jornalista. baza na lotomo ya verite Ele tem a outra laso biso tokoki te Se nós não conseguirmos, bango mpe bakokokoka na place na biso eles não vão conseguir botar no lugar. nga nakufi Ai, eu vou morrer. ya papi Ai, meu pai. namoni mutakala ya papi Eu vi a nua do papi. Ai, meu Deus. papa simoki bango Ah, pai, que bom que bom. dina bala Ah, que trabalho. mama langi Ah, Paolangi. papa langi Paolangi. papa Ah, pai. tala makambo atiki na nsima Olha a coisa que deixou atrás. barabi nakufa Ah, pai. c'est bon pasteur nalinga olela te surtout ke ozolela sino bakombo bapasteur oyo bakufa ezosala so mpasi papa tika kolela te peut-être un conseil ekosala te papi Ah, meu papi. ya mboma Ah, meu mano, mboma. mosala kitoko bomi yango na ta mokie Você. bomi ne mosala te nzambe na ngai Ai, meu Deus, eu vou ter coberta. bana na nzambe bosala ngai yango te Povo de Deus, não me faça botika motakala na ngai na miso ya bato te pardon non un conseil papa par rapport à ça un conseil kozala malamu mingi po toleka peuple de dieu Povo de Deus. na bandeko baopartage bavideo yango de préférence baarrêter c'est pas normal ndeko aza moko na abali moko ezonga A consciência de cada tem que voltar. moko na moko azwa conscience Cada volta com consciência. ntango bomonaki eloko ya bongo esalami Quando tu viram esse tipo de coisa, esengelaki bosiprime yango mbala mas moko vocês deveriam eliminar de uma vez. momake botindeli ngai yango Como assim vocês me mandaram? bobakisi nga pasi likolo ya pasi E aumentaram a dor em cima ngai de eu. nakokufa mpo na mwasi te Eu não vou morrer por causa de mulher. nakokufa mpo na fami te Eu vou morrer por causa da família. bongo mpona nani nakokufa mpo na mboka Vou morrer por causa do país. kongole ya solosolo yeye Bom congolês de verdade estou aqui.
Papa l'habitation qui tingai. Eh bien, Molimbisa peut-être Moutounango et qui est pasteur tension et ça moi pas si mingi. Tokozong ils ont peut-être après ceux qui ego déranger té pasteur les lots makamba politique bino ba pasteur ne beaucoup éclairé biso. Ba élection kalaté nani otoko voter moutounini oyo toko voter pour que tu sois président de la République bino moins boyer baka pour élection en décembre. Merci papa. Obrigado pai. Yango ezaboye. E assim, nalobaka boye, eu falo assim. E balekauki, o mar secou. Bambícia minene babimi. Peixes grandes saíram. Vimbana soko vimbana. Se flama se vai se flamar. Pasuka soko pasuka. Se arrebenta se vai se arrebentar. Okosale lokote. Não vai me fazer nada. Yo. Você. Ngana so bondela nzambe. Eu estou a rezar Deus. Pona yoka ki système moko ya machine ya voter. Porque eu ouvi um sistema de máquina. Na pambola ki nzambe pona technologie. Eu abençoe para o tolongwe na système ba papier. Saímos daquele sistema de papel. Technologie emati. Tecnologia subiu. Bayeli biso machine ya voter. Nos trouxeram máquina de votar. Nde nazo bondela nzambe. Eu estou a rezar Deus. Nzambe alakisa biso ya malamu. Elegana kimia elegana kimia elega bien atindela. Nani oyo bino basala nzambe. Yoka. Ouve pai. Ozokatanga pona ni. Tata me cortar por quê? Nalobaka boye. Eu falo assim. Oyo nzamba tiaka. O que Deus coloca. Place uta keyeba nakate. Onde sai não no museu. Akoki pe ko uta na kati ya mai. Pode vir também dentro de água. Akoki pe ko uta na mokili. Pode vir também no mundo. To pa akoki ko uta na zamba. Pode vir também de lá. Lolenga zwaka David. Eu como tirar David. Awuti na ye na zamba. Lhe trouxe de cabra. Ye kibokonzi. Lhe deu o poder. Mais ya pas ces animaux. Mas de duro assim. Baye nyuso bomi bengaka ba grand. Todos que são modernos. Ngai grand na makamwa nzambe. Eu sou grande de todas as coisas. Grand na makamwa nzambe. Porque eu sou grande de Ngande grand prophète. Ah, sou grande profeta. Prophète abangaka te. Profeta não ainda teme. Papa. Pai. Maman prophétesse. Mãe profeta. Bima. Sai. Balali pongiti. Dormiram? Bolali bo bima. Vocês dormiram? Bino ba prophète. Vocês profetas. Oko bima mbangu. Vão sair rápido. Ko telemela kaka basali ya Para nzambe. começar a falar o homem de Deus. Ko kanga bana batu Para bandoki. começar a agarrar filho de Deus. Ko panza mabota ya Para começar a ngani. distribuir Papa na mama na bana ba panzani. pai, mãe, filho. O panza libala batu pozwa mwasi na Separar de ye. casa, lembra o tu que Ozwa mwasi na ye. para tu volta. Ozwa nde dépense. Yeah. Yo kanisa ko zibo mengo. Pensasse que tirasse dinheiro. Une dépense. Voilà prophète ni ba prophète. Profeta. Moyibi. Gatuno. Mobimisa mbongo. Pessoa que faz sair dinheiro. Bimisa banki te. Sai então banco. Bimisa mbongo ba élection. Vai sair dinheiro de eleição. Il y a pas ces amis. Mais toi on a besoin de yeba profil ya candidat ou aza président de la République au Togo. Ngai ayebi yete. Eu não lhe conheço. Ayeba nakate. Também não anda certo. Mais bitumba na ngeza na bato ba misala kaki grand na makamwa nzambe. Mas a minha luta com aquelas pessoas que Bandimi na yebe bakoma kozwa lokola nzambe. Omona bazo manga nana bakoma neti Daddy. Papa. Pai. Ndumba ya kala mais soka moni pasteur na bango kaka daddy. Puta papa. Que vê pai pastor. Ongola. Non comprendre te. Bolia bo sepela. Relation ya candidat na wana eza. Yeba kolakisa mo Kristo nzela. Fica saber. Po yayela yo mbongo esengeli mboka ezala na kimia. País tem que ter paz. Awa tozokina ba élection. Aqui estamos eleição. Mosali ya nzambe nyonso. Todo povo de Deus. Yebisa mwana na nzambe. Fale o homem. Yebisa mo Kristo. Fala o homem de Deus. Yebisa chrétien. Fala cristão. Asala choix ya malamu. Fazer uma boa Yo coisa. prophète de la nation. Você profeta de nação. Bimato yoka yo. Sai para nós. Yo grandeur na makamwa nzambe. Para nós viver. Motangi Bible na théologie ke kotanga. Tu que estudaste a Bíblia. Bimato mona yo. Prophète ya Choko. Profeta. Prophète ya Choko. Que se pacule. Choko. Que se pacule.
kasi sikoyo toloba bon après ba élection tozana besoin de réception na lobaki yango loba nde ero yo bazaka bongo lobaki yango te boso moto aye alobi bongo osaleni na confirme aza mobali tokozela soki moto aye après ba élection omoni nga na lobaki papa nakobuka église na ye façon nakopakolela ye nakobete makofi akokamwa tokobeta na pena makofi tobeteni makofi okamwa portugais mpe eza makambo paster tokoba lisolo na biso nasukisa na makambo ya papi kolelisa yo te kolelisa lisusu te nazwi déjà maîtrise merci obrigado ezalaki bagu na ye moko era sua escolha ezalaki baposa na ye era o seu sabor na bolingo oyo lelo bato bazosepela kosala em amor que a gente hoje soki na nzoto boye bazokoka kokutana te se assim no corpo nós estamos tika tosala yango ata na nzela ya telefoni nós fazemos caminho do telefone mpe ezomema soni ya makasi na mboka vergonha ndeko nyonso soki omoni video ya modele ya bongo lokola video ya modele ya papi mboma kotala yango na bana te tala yango kaka na mikolo nde na nsima opartage yango partage yango mpe epai na bamikolo mikolo batala batala biloko nini ya bosoto biso mikolo tozosala nde tomituna question bana oyo biso tokoteya bango nini nalobi boye papa rabi soki omoni video ya modele wana lokola oyo ya papi mboma asalaki bolingo na ye na mwasi kotala yango na bana te tala yango kaka na mikolo ntango kosilisa kotala yango na mikolo partage yango mpe tinda yango epai na mikolo nde sikoyo biso moko mikolo tomituna bakestion soki mwana na yo asali biloko ya bongo okotomboka ozoka kopartage sama mpe yokenda pa bakonzi ya mboka oyebisa bango sikoyo so ozopartage sous video ozocontribue bonga muna partageaka maboko na bango moko ti bango nde bato bapartageaka ngai ata nalobi opartage te bakopartage komko bazwa mpe video na oyo ya ndenge bokozwa kaka video ya mateya ya mateya bopartage ya mateya papa na berare tu nani pasteur pe arrivé aussi tosi tomona pasteur moko mpe video na ye ndenge wana likambo nga mpe nabangaka ngo makasi nakoya kokutana na mwasi moko na kwei asalinga pele kwa bongo ya papi limbisaka na eza mopaya c'est bon pasteur te akanda baprogramme na eza nde mikolo toyoka lisolo ya okobeta na showbase c'est ça hein? Showbase wana mkonini na showbase nazoprepare nakopesa baprogramme mpe nakopesa badati yo obetaka baplace bamisien babetaka obetaka baplace bamisien babetaka naprofitaka papa pamba te na kati église baza mokie oyo baza libanda baza ebele sikoyo Zénith Olympia na bainde 3 na balasamba nazobunda kaka nazolela bakombatant bosangisa ata mwa quelque chose bobengisa mpe mutu na bino ngai te mutu nyonso ya mboka naza mutu na ye nga naza mutu ya mutu te mutu ya bato nyonso boya mpe kozwa ngai nabeta pa ata Zénith nakoya kokufa natikali kobeta Zénith te oteya to obeta nabeta papa koteya wana ezalaka kobeta mobimba te nabeta okotontango papa rabi kaka nga moko nakotondisa soki mwa moke nakokotya mosengo biso mibale kaka boso batie bino farafara moko na Olympia moko na Zénith papa rabi
wana nde bosamwe Akele mukivo. plein ya liste ekite poto bazozela Sérieux maman. Pourquoi postuler na ote awa candidat Rabi Rabi. soki nga na postule na mboka oyo Sio dépositaire. seke naza muyibi Et pour que ce gâteau. seke naza ndoki Et pour que ce féticheur. seke naza lukuta Et pour que Papa. ebele ya badepute ozomona na badeputation nga nazolela fo bakatakata bakomona bango balia bango invalidé bainvalide bango balia bango mbongo papa nde ozomona depute azovanda na lupango ya famille aza na mutuka te aza na lupango te aza na hôpital te aza na ekole te papa Rabi est-ce que ozozelaki moto abongo soki asui bokonzi akosunga yo akosunga yo te nzambe azwa lokumu mpo na baoyo bapesaki $100,000 ndenge baevalide bango kopesa $100,000 eza mabe te tozosufrir na mboka bekole eza te bahopital eza te olie malamu eza te $100,000 wana oko kopesa ngai te oko kopesa babeli te kende na pesa yo yoka papa kende na bahopito bana bazozanga serenge mbongo ya makila eza te lelo phénomène orphelinat ekomi mutu nyonso azaka na mposa akende otala baorphelin papa seke orphelin wana kobota na ye na maboko na yo kobala ya orphelin wana na maboko na yo to prépare nzela oyo eza bonheur nzela oyo eza bénédiction lobi orphelin wana kokoma tata lobi orphelin wana kokoma mama bino bozokasa soki bozosala bongo nzambe azomona bino nalobaka boye awa ozopesanga basaki ya loso kolemba te ebalelanga basi ebokolelanga bana esunga ngai nalobaka boye kosunga eza mabe te bino bato bozosunga bosunga mpe na kalikile yo ozomona soko omemi kantine ya mbongo oke kotala baorphelin nde nzambe amoni yo nzambe aza na posa bobongisela bango misala bango bakoya kosala eza biblike kosunga baorphelin bongo yo postule na yo te voilà basanga signe kuna ke toza pe na suka ya lisolo c'est biblique Jacques 1:27 so na bungi te kosunga baorphelin baveuve na affliction ya bango ezali biblique oza makoki ya kosunga sunga so moni mutu pa boya ni osunga baorphelin ta musu pe aza na eloko te te akanda boye lelo lobi te totyeyo ata na assemblée nationale naki pasteur atiki na ye ti nakosi voilà tokomi na suka lisolo na biso ya lelo pasteur nayebi te liloba na yo ya suka baprogramme na eza nde merci pour na mituna to pe ba question benganga na plus 243 89 78 37 29 na lobi plus 243 89 78 37 29 ya le kakanga na mbongo na kosenga wapi soki pa na yete de pa na ma Patrick Boyimbo papa na China kuna na Paris FB International le fiston ba sende tata pambola yo pona lisungi ba nyonso bazo sunga biso na mwa muke na bango topé na moi quelque chose topé na moi elamba tata na biso apambola bozo sunga pamba te po boyebi ete toza na kati ya ba difficulté yo ba sunga me ba ofele ba sunga ba difficulté yoka papa na koloba lisusu te 089 78 37 29 moi na pe. Obrigado para todo o povo angolanos que falam português, que estão me acompanhando. Abraço para vocês em Brasil, Espanha, Alemanha e Angola inteiro. Estou aí, vosso artista Gola Star. Abraço para aí, grande produtor Paulo Tudilo. Zeca Luzeca, em Lucapa. Grande boss, Vantrier, Mário. Estou aí, com Guate Sebastião. Todo o povo do Palanca Mabor. Epa, abraço para vocês, a minha irmã que está me acompanhando agora. Merci. Obrigado, Nganena Dajena, obrigado. Fabou Senteka Lebos américain, merci Panayo, merci Favital, merci Fiston Bastien de FB International, Agence Assure, merci pas Dominique Ekele, moi nam Sakata solo Dominique Ekele, moi nam Sakata, merci maman Miline Zemba, motema tous pepelo ambetolo, maman Angèle na Londres, na Bosani Peyote, merci et pas ya Angèle Kinkela la préférée, wana moni Mirakosi, na Kanisi Lisusu
merci Koyago Belisha mame milinze mana bosani yote Silvio Wechi bomongo esanga wana moni Yvette Mbia maman biso moko Yvette Mbia merci pa na yo merci pa ya Koko Dema oazana bilili pe bandeko nyoso bolandi biso lelo merci vraiment ezaki bongo pona bino émission Kilongo TV tokuta mbala sima numéro ya Sika merci Koko Dema nayebisaki bino nini bosabone na Kilongo TV nanu bilenge silite oyoki elengi wana eza avant goût s'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV na banzi toyokani oya koboya Kilongo façon na kopapolela ye akolapa